nzembo ozwi papa chéri ozwi mbongo wana olie yango ntango olie mbongo wana bato wana eza mbongo ya motoki na bango bato wana bakobanda kolela ntango midi mpo azolela na mbongo ya motoki mais surtout ke bamisala poto biso toyebi ke ezala bamisala moko ya pasi bamisala moko ya souffrance nde toyokaka yo ozwi mbongo ya motu ozwi mbongo wana olie moto aobengo ezobengo ezosone ezoyamba te ala esuka nango se nini ozwi obloke justice ya nzambe ezali yango lelo tozomona malédiction ezolanda jibe mpiana malédiction ezolanda jibe mpiana pourquoi na bambongo ya bato ebele oyo ya lia na album chemin de fer se boyeba yango te boyeba yango lelo ke chemin de fer jibe alia bambongo ya bato ebele oyo baza na poto nazoba vane Koffi Olomide ye wana comprena que non musique ekomi kilelo nga pe fo naza toujours na actualité Koffi Olomide aza sollicité et par plusieurs artistes et musiciens libanda au monde même ba jeune ba Inosbi ba Gez Mawete bazo sa nini bazo associé toujours na ba featuring na bango wana ezalaki na masola papa chéri à propos ya balle de match pour na mbongo papa chéri alia ya batu akometa bango ke na koyemba yo na kobwaka yo papa chéri ayemba bango te papa chéri abwaka pe bango te en tout cas ba bureau jibe mpia na bosa ko bamba mabange pa Koffi Olomide Koffi Olomide ne mutu a créé histoire wana ceci cela Koffi n'a rien à voir avec Fally Fally aza mwana papa jamais c'est la guerre na mwana Koffi aza na temps wana te parce que a calcula Fally pour pater lelo ba warrior bozo tia munoko bozo ba n'importe quoi na kombo ya légende ya musique ya biso Koffi Olomide po boyeba nani boyeba Fally Ipupa po lelo bobenga ba warrior eza grâce à Koffi Olomide soki Koffi Olomide azwaka Fally Ipupa na quartier latin comme danseur parce que ce boyeba kango te boyeba ke Fally Ipupa na quartier latin ayaka lokwa musicien te ayaka comme danseur to ba menie ba ene na quartier latin je crois que ya vieux Izebola to ba vieux GG Fula Mambo entre deux personnes on dit ba mema Fally Ipupa na quartier latin ba yena e ba ene fallait ça test na quartier latin comme danseur et puis muta sali ça Fally Ipupa test na quartier latin eza bourron pela nde ba ko ça di ba recruter ba bi ate garçon azo mais Fally Ipupa loba ngote Fally Ipupa ba ye na quartier latin ayaka des passages yango on dirait ki ka boy a sali test abeti na concert moko esili donc ba warrior bozo fongola ba mbanga na bino pona ko ba n'importe quoi na kombo Koffi Olomide il faut qu'on arrêter parce que Koffi aza na temps sa guerre na Fally te Koffi aza na temps luka malheur na Fally te au contraire Fally nde mutaluka malheur na vie ya Koffi. Merci Nandenge boza ebele pona kolanda chaîne na bino obolingaka MGTV Mami Wanja et puis merci na ba abonné fidèle tout ya chaîne na biso oyo bino boza kana toujours pona kolanda ba émission na biso merci pe na ba abonné o ba ya kaka ye comme par hasard donc akuti pe ba émission na biso alandi ya commenter ba merci na bino ndeko pe na no s'abonner na chaîne na biso te occasion yango ya ko s'abonner na chaîne na biso MGTV Mami Wanja ya ko aimer ba vidéo ko commenter ko partager lelo na yesu na banda ko bino na koti na ba voiture na koti na ba bureau na koti partout bozali pona ko minya bino analyse lelo to ko amito ko pikana ko analyser ba to déborder plusieurs sujets na mambo etali musique na biso to lali to la muki papa chéri jibe mpiana alobi azokota studio po asala ye pa koma ko sala ba album urbain musique urbaine plutôt lokola Fally Ipupa bandeko naomi tuna na ba question papa chéri jibe mpiana akoyemba nini parce que époque à jibe mpiana ba we ranson esi eleka na moment toza na époque ba Fally faire Koffi Olomide po Koffi asila nete aza na hors série jibabi azokota studio ye pe fo asala musique urbaine nango akoyemba nini. Et puis, biso nyonso toyebi défaut ya papa chéri soka koti studio. Album ezwaka 10 ans, 15 ans et oumelaka. Et album wana tango ekobima, ekozala sous impact te.
tobona ngo balle de match ezwaki taou balle de match ebimi eleki ka inaperçu. Album Papa Chéri prometaka ekobima chemin de fer ti lelo chemin de fer ebima nanu te, mais Papa Chéri azwaka bambongo ya bato mosusu bandeko ebele baza na poto bapesaka Papa Chéri mbongo bapesa ye ba 10 000 ba 20 000 bato mpe bamabanga mpe batikala nsima te oyo ba 5 000 euros bapesaki ya ba 3 000 euros bapesaki oyo mpe ya bambongo ya bamoyen moke bapesa ba 1 000 euros na bango ti lelo bazwa susu bazwa banani badédicace te. Eza ndeko moko mpe bandeko mosusu baza na poto bazolela ti lelo balelaka na nkombo ya JB. Babi JB depuis biso topesa ye mbongo na biso mpo abwaka biso na chemin de fer parce que toyebaki ke chemin de fer ekozala album du siècle ya JB Piana ekozala suka na album po mutu tu abande kozela album chemin de fer. Ekoma soki tozobenga wana bandeko bapesa Papa Chéri mbo soki tozobenga Papa Chéri ayambaka biso lisusu te azosala nini abloka biso. Tangu yo olembonga bato oyo bapesi yo mpo na dédicace mpo na nzembo ozwi Papa Chéri ozwi mbongo wana olie yango ntango olie mbongo wana bato wana eza mbongo ya motoki na bango bato wana bakobanda kolela ntango midi mpo azolela na mbongo ya motoki na ye surtout ke bamisala poto biso toyebi ke ezala bamisala moko ya pasi bamisala moko ya souffrance nde toyokaka yo ozwi mbongo ya motu ozwi mbongo wana olie moto aobengo azobengo ezosone ezoyamba te ale suka nango se nini ozwi obloke justice ya nzambe ezali yango lelo tozomona malédiction ezolanda JB Piana. Malédiction ezolanda JB Piana pourquoi na bambongo ya bato ebele oyo ya lia na album chemin de fer se boyeba yango te boyeba yango lelo ke chemin de fer JB alia bambongo ya bato ebele oyo baza na poto nazo bafela makambo nango baso eza lokuta bandeko baza na poto bayebi na otanga bakombo te me bayebi bapesa JB mbongo JB alia bango mbongo ise soki mbongo JB alia ya bato wana yango nde peut-être ozosaka musique ya JB Piana avance su te lelo JB atikala kaka musicien ya réseaux sociaux akomaka kosouhaite bato ba joyeux anniversaire lelo JB akomaka kobeta baconcert na ye kuna na nani na atmosphère ya Grand Hôtel. Pourquoi? Parce que musique ezosimba su te actualité eza su te oui ata babaka musique eza kisi musique ezaka kisi bongo kisi yango ya bango esili avant boye ndeni bongo Kofi azoresiste ti lelo Kofi azala na kisi te eza pasi eza pe mawa eza pasi eza pe mawa. Papa Chéri obiso nyonso toyebaki Papa Chéri moto pamba soki abimisi album omona ekokartone na victoire okomona bato ebele lelo boye balle de match ebima balle de match eleka kaka boye esila lokola mungu na kati ya bilei elelo JB alali alamuki ayebisa sonika alinga komosa musique urbaine ayemba nini epuis bamusicien nyonso baza kuna basi bakomi batata kibensi batata bamisien bazose retrouve lisusu te meka kolongola ekipe wana nyonso akala bapapa na bajidel bakibens kolongoli bango bario luka bano ya mike nde wera sala mpo nini baluka su kopesa yo moto baluka su kolamusa yo wi oza JB Piana oza Papa Chéri oza na bachef d'œuvre na yo banzembo lokwa bafe de l'amour oyo ti lelo ezali barecto vexo oyo leti lelo toyokaka yango mais luka changer système ya musique parce que lelo musique ekomi kilelo la preuve ane Kofi Olomide ye wana comprendre que non musique ekomi kilelo ngape fona za toujours na actualité et Kofi Olomide aza sollicité et pas plusieurs artistes et musiciens libanda au monde même ba jeune ba Inosbi ba Gezma Wete bazo sa nini bazo associé toujours na ba featuring na bango wana ezalaki na masola Papa Chéri à propos ya balle de match mpo na mbongo Papa Chéri alia ya bato aprometa bango ke na koyemba yo na kobwaka yo Papa Chéri ayemba bango te Papa Chéri abwaka pe bango te. En tout cas babiro ya JB Piana bosa effort ya Roger Ngandu boyesa Papa Chéri aluka ko récompenser bato wana ata na album alinga bimisa oyo ekosala bien
oleka tika bato wana bongo ti lelo balelaka bamisuku bato bakufa bato bazebele bakufi na poto wana bambongo na bango eke kaka boye e bafamille na bango bavie na biso alemba arrive amengo akufa héros dans l'ombre pe à son âme ye mpe na chemin de fer azali mpe na nzembo na ye mobimba mais quand même félicitations à papa chéri parce que on continue à toujours kobwaka vie rive amenga même na baconcert na yo même na baalbum na bal de match mpe na okaki libanga na ye malgré aza soute mais pe à son âme en tout cas papa chéri meka moke kobongisa tolingaka o mingi tolingaka musique na o mingi donc tosepela no makasi totikala kaka na yo nde otikala remplaçant ya papa wemba côté sap otikala okoma remplaçant ya nani ya King Kester côté sap meka kobongisa papa chéri tobeta na mpe lisolo ya affaire bana mapasa oyo ezosala pasi oyo ezoyokisa bato soni oyo ezofingisa mboka na biso antuka eza mawa omona mutu na réseaux sociaux azofinga Koffi Olomide qui vous a dit que Koffi nde aza derrière affaire wana toza bamusicien ebele Weranson azali bayokana na Fally courant lekaka penza te nani jibe mpia nazali courant mpe na Fally elekaka vraiment te bamusicien baza ebele bafrère egola bazali bino mbala moko boke obandi kobamba mabanga epa Koffi Olomide Koffi Olomide nde mutu a créé histoire wana ceci cela Koffi n'a rien à voir avec Fally Fally aza mwana papa jamais asala guerre na mwana Koffi aza na temps wana te parce que akalkila Fally ipupa te lelo ba warrior bozo tia munoko bozo ba n'importe quoi na kombo ya légende ya musique na biso Koffi Olomide po boyeba nani boyeba Fally ipupa po lelo bobenga ba warrior eza grâce à Koffi Olomide soki Koffi Olomide azwaka Fally ipupa na quartier latin te comme danseur parce que ce boyeba kango te boyeba ke Fally ipupa na quartier latin ayaka lokwa musicien te ayaka comme danseur to ba menie baene na quartier latin je crois frère ya vieux Izebola to ba vieux GG Fula Mambo entre deux personnes on dit ba mema Fally ipupa na quartier latin ba yena e baene Fally sa test na quartier latin comme danseur et puis muta sali sa Fally ipupa test na quartier latin eza bourron pela nde ba ko sa ni ba recruter ba bi ate garçon azobina bien ezaka lokwa nde tomona ya ilus nda yaka na nani pas faire gola la jet comme danseur et le loi comme chanteur ndenge moko pe na Fally ipupa na quartier latin ayaka comme danseur et le lo Fally ipupa akomi chanteur yo muto zaki danseur et le lo ko ba ke yo za Koffi en mieux oza Koffi en mieux par rapport ya quoi yo ozana na orchestre ki ozana na orchestre ki ozana groupe d'accompagnement siko oza Koffi en mieux ndenge ni poza Koffi en mieux il faut za na 28 album à succès le quoi Koffi Olomide yo ozana ba album wana te oza soka na ba album akotanga et puis ba album ango pe ya malonga pete oyo Koffi asala yo na no sali yango te o ba jibe ba wera ba sala yo na no sali yango te o kutu faire gola sala ko banda wenge 4x4 yo na no sali yango te o mona tu koza mwana ozaka na se dufo omikitisa faut qu'on m'équipe ça na bino bato bozo sa ba vidéo bozo ba n'importe quoi na komwa Koffi Koffi yene mutu abimisi makambo wana yene mutu azolukela Fally ba problème azokosela Fally ceci cela non faut tozala na respect envers ba artiste et musicien na biso pour respecter ka bango musique kala ezalaka boye te musique nani polémique to pe divergence ezalaki entre bango na bango ba musicien jamais obona ba fan ba koti ba komi ko finga papa Franco ba komo finga papa Taboulay non polémique à musique e bando suka kaka na ba jeton à travers ba nzembo na bango mais le komi ya visa et komi le ki na télé ozo finga ozo kota tina ni na vie privée ya artiste et musicien non tozo ngana mo muke sima tota nanu musalo Koffi asali na musique na biso musicien nini asali yango tio tolobi oto tia ba papa Taboulay ba papa Franco bango pe basali ke bele na musique oui toboyi te basali ke bele
mais papa Franco akufa so na 51 ans. Kofi de loza en âge, à 68 ans d'âge. Tu es papa Taboulay. Il écoute musique à Katene bien avant, nanda qui se lancer dans ma campagne ya politique. Et na président ba groupe en bozo kamu sanga fali pour passer réellement aux aka reconnaissant kenga na uta na quartier latin ni tete Kofi nga balinga ba ebanga te ni tete Kofi ba warrior bazo soutenir nga lelo balinga ba soutenir nga te parce que so zeika na talent na tando zeiki wana mutu mota nga choka mutu mota nga lobela yo peut-être pe ba voyage ozo sa lelo ko ngo sala ngote. Oh, nga muninga Macron. Jeux olympiques yango wana depuis banda ki nande sili to moni place fali pour pa betite to tikali ko mona te fali na vie na yo okotikala ko mona bolamu te fali akotika ko mona bolamu te. Pourquoi? Parce que ingratitude de futa te muto ala ki so nzela ba respecter toujours. Tobo itende tozala bo muto azanga mabete azanga malamu azanga pe malamu te. Mais mo fo vanda na no réseau bi na so muto te na ngena zande na zale lote. So muto te ya so na zana ngena zala ngote. Mais pas ya fali pupa eloko wana ezate lelo tozomona héritier Watanabe pe. Azo évoluer bien. Azo beta ba concert. Yana le 21 septembre robeta na Paris na scène musicale. Mais héritier Watanabe toujours aza reconnaissant envers eux ensemble. Aloba toujours nga naza mwana ya maison mère. Nga na uta epa ya ngiama. Mais fali pupa loba ngote. Fali pupa ba ye na quartier latin ayaka des passages yango on dirait ki ka boy asali test abeti na concert moko esili. Donc ba warrior bozo fongola ba mbanga na bino pona ko ba n'importe quoi na kombo ko faire il faut ko arrêter parce que Kofi aza na temps sa guerre na falite. Kofi aza na temps luka malheur na falite. Au contraire fali nde mutaluka malheur na vie ya Kofi. Soki okena osente ba no mapasa so pas so okena rotia mo sixième mabote ba na mapasa soki a solo so pas lokuta ya Kofi nini na kati Kofi nem da kanga ki akenda ke zu mo sa yelio abima fali mo si yeyo ya bima na mo si o to sundola ba no mapasa ezali kamuda yo mo si sa likamuno kuna so ya so ya lokuta to ebite boti kokota kombo Kofi na kati Kofi akota makamwa na pozo nini pour gagner vraiment nini. Parce que oh bino bozo luka musique Kofi asa zwa nyonso wana. Kofi azana ngo nyonso bo luka musique na Kofi azana ngo et lelo tozomna sitiene nezo continuer ti lelo. Nga numéro 1 musique nga numéro 1 musique. Oso beti concert en Australie parce que Australie kuna ezabat babeta kuna pamba ti. Ba n'importe quel beta kuna. Oso beta concert en Australie ba bengi so pe ba biyaka ne ba bengi si Kofi bo yaka 2 semaines ngo tourner kana kati Australie le la beti na video lo ba akebo et puis ba concert ngo zo sa ba plein bingo no bomona ba image ndenge leki ya na ba chaîne na biso bomona ba image ya concert à Kofi Olomide. Et déjà les 16 na les 18 août yo Kofi Olomide a ko se produire lisusu kaka na Australie. Et après wana concert munene zozela Kofi Olomide na quartier latin international na Côte d'Ivoire na Sofitel Hotel. Yangwande zo lakisa nini ke Kofi Olomide aza artiste moko esengeli to respecter ye. Ezate na zo loba boye po na za Kofi et po na za so Kofi film non. Na zo loba parce que na zo reconnaître oh artiste musicien na biso légende na biso asali na musique na biso. Nde na reconnaître ba Weranson ba Jibem Piana nde na reconnaître pe Kofi Olomide. Si to moni ke artiste musicien bo asali ma be photo sa nini to zongisa ye na nzela. To zongisa na nzela. Parce que tant que la musique na biso, musique na bango, ils appellent quelque part ils ont éduqué biso. Ils ont fait ça biso pe ba leçon mususu ya vie. Ils ont l'accès biso pe ndenge ni tokoki ko marcher. Na nzela ka ya banzimbo ba musicien na biso. Ebele pe ba zo pe ba leçon pe ebele pe ba salela pe ba mona pe ba changement pe na ba vie na bango.
comparaison oyo obozo sala ya Kofi Fali eza na tina moko te. Kofi bo compara ke na ba artiste lokwa ba Michael Jackson o ba kenda pe a son nom ba Johnny Hallyday nde bo comparer Kofi na ba artiste wana parce que Fali aza mwana et alors comparer Wera na Ferry et alors comparer Wera na Héritier et eza lokozo comparer JB Piana na Shaingenge. Bon mon a teke ba analyse na bino ba comparaison na bino ezangi mutuna makolo. To soutenir artiste auto tikali na mwa mikolo ndambo atikali lango na se ya mabele na se ya mokilo to luka to soutenir ye. Et rendez-vous ezakaka moko 2025 hippodrome de Vincennes ekoyinda bisika wapi concert à munene concert événementiel oyo koningisa monde entier. Sa monde entier pour concert pour salo hippodrome de Vincennes pour Fali pour pas betango il faut jouer temps M sou Fali obeta ba hippodrome de Vincennes c'est comme na ba 60 ans mais carrière a Fali ko tala ngo pe boye ezo promettre na ngote Fali a carrière musicale mokie c'est totally ferré carrière musicale na ezo promettre ezande monnaie ba Kofi Olomide ti faire comme ba soixantaine d'années a oza toujours na succès le quoi ba Kofi Olomide ce fait côté à Héritier Watanabe oui carrière ne peut pas promettre parce que Héritier peut azo que les bien mais côté à Fali toujours sentir déjà que artiste à lali parce que asa sune loko ya malonga te actualité ezali susute alingaki lokola soka betinani orchestre abetinani concert ya stade des martyrs double stade des martyrs et ça nini ela museli susu malheureusement quand ba lobaka l'homme propose Dieu dispose concert a Fali pour pendant des annulé na minute Fali pour pas aza vraiment ya kolala aza ya kolala bolo ba Fali aza ya kolala ndeni ni 207 za marché zo cartonné 207 ensuite 207 tout le monde a directement René lo quoi Fali na kati ya nazana elo côté na 207 wana Fali azana elo côté Fali pour pas ki mutema mabe ezo continuer toujours ba warrior botika vie ya Kofi botika ekimia parce que Kofi ne mutape sa Fali vie botika ba artiste musicien kimia bokomi ko coincer bango faire rigola yo na festival les équipes prévues à les 3 les 4 et longo est reporté les comme les 17 les 16 les 17 les 18 les 16 les 17 les 18 en sous ba reporter en haut et comme les 23 les 24 pourquoi nyo soana bazo banga artiste musicien moko o akombata ka baninga na nyoso et puis o abangaka su baninga na yo zo combattre batu ozo banga bango lisusu au moins tu kozo sa eloko te pona ko chite bande ko tu o bozoloba ke Kofi nde mutu atindi Kofi nde mutu abimisi affaire ya bana mapase ya Fali Pupa botika koloba en tout cas na sengi na bino bopesa Kofi respect minimum de respect et ça la bien Kofi aza artiste musicien na biso Kofi aza père de famille Kofi Olomide aza na mwasi na ye aza na bana na ye aza na famille na ye botika o bozo sala mabe bozo bana kombo Kofi soko linga Kofi te koyoka na musique na ye te kotala pe ba video na ye te kotala pe ba émission bazolobela Kofi Olomide te mais ya kofinga ya ko ba n'importe quoi na kombo artiste na biso en tout cas totika eza malamu te ba musicien na biso baza bandeko na biso ba congolais soki mabe ezali en tout cas to bongisa oui to boite mutu nyonso za na parti pris na ye comme ngana za Kofiet ndeko mso koza Gaulois okuna koza Warrior okuna koza Spiritas okuna koza la ngando ya DJ Lacoste toza toujours na amour parce que baza ba artiste na biso ngalo kwa na yebi ke ba artiste musicien mususu wana na soutenir nanga vraiment ba musique na baote na yoka ngote na yoka moi muke faire rigola moi muke ba ancien succès pona lelo je crois tout suki awa na pesi merci na bino nyonso bolandaki émission oyo merci na yemoko la première dame d'Orléans madame Mami Wanta ma papa Misha
merci na Cordo Dani Chimanga Papa Darby et merci l'équipe technique mobimba ya MJ Télévision tosuki awa et puis tokutani mikolo ezali koya mpona nouveau numéro ya émission. Bye.